Matondo bandeko balandi ya émission Baindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bino bandeko yonso bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo na mwanda mbote na bino bandeko ya mboma ya Matadi po nini te kimpese mbanza ngungu tokosisa kotanga bino te na bandeko na biso ya Kwilu bandeko ya Masimanimba bandeko na biso ya Katanga bandeko ya Beni, Ituri, de partout. Po nini te bino bandeko yonso bokolanda kabiso bongo na mikili ya poto na nzila internet. Po na mbala yoko lisusu to meseni koloba émission Baindo bola muka ekoyaka o mabota mabino na tina seyoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu antango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basuvatoma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tondankita talantina ne songi anzila mfu mokusu ke muzala mpanda na ngola ba ye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 po nini te bangunza kati na religion africaine vutuka mfumu kimbangu ba ye lisusu bongo kozongisa baindo na esika babungela talantina manaka ye ko biange makabongo baindo bola muka tokolikia lelo tolingaki kola musa lisusu makanisi ya bino bandeko balandi so vraiment kili bilongi yonso miso makanisi ya bato ya bamboka yonso etali esika moko coronavirus covid-19 bato yonso baze ko vivre na piscose bato yonso baze bongo torturé moralement bamboka yonso répété même eloko le monde est en guerre français Espagne Italie États-Unis bato na bato ikangi mipe awa epai na biso na Afrika Afrique du Sud alobi aze na guerre soko Sénégal République démocratique ya Congo bato yonso ba répété oyo ba makini na mokili mais tolingi tomeka moke kola musa na ino makanisi ya bato tango yonso tosalaka bamanaka ye tolobaka moindo akufaka koleka basoso mondela akufaka koleka baimbwa remorque moko déraillé soko na Matadi Kibala et du soko 45 personnes eleki nango ndenge wana mokole kolanda babare kotonda bomo mesano bato bakomela masanga misiki ekobeta tosalaka ba émission awa na grand plateau tango bandeko na biso ya Beni babengana ki Monisco to tuni mituna ezalaka na condition nini pomboka ba décréter deuil national to tuna yango biso esengaka nini pomboka décréter deuil national to tuna ki bongo po nini Beni na semaine moko plus de 100 et quelques morts tolamuki lelo ba massacrer 18 personnes tolali tolamuki ba massacrer 23 personnes tolamuki ba massacrer 15 tolali mais na bino bandeko bokotindela ka biso ba bilili oyo wana bandeko ba massacre ka wana ezende ngombe bazeko kata balamba ezalaka nini te bandeko na biso l'état congolais tikali indifférent l'état congolais tikali a le carré ya makambo wana on dirait bato wana bazeko kufa na pays voisin tango mosusu kutu tomonaka na mikili ya poto soko edui pays voisin ba compatisaka bozene longo na ngai genome moko soko ya terroriste abomaka na France bayaka ko abattre ye na Belgique
Po nini Belgique atika qui est allé kana kimia. Po tout ça là et pas kana en France. Cela explique que makambo mosusu comme kana mboka mosusu ba pays oyo bezen jonga njinga na ye ba ko compature na malheur wana. Mais biso wana beni bande ko ba kufi ba kufa ka baze ko koba tele lo biso longetali coronavirus oyo tisikawa 20 morts. Mais na beni na 2 semaines uti ko leka aussi ba leka ki 20 morts. Na ba massacre. Mondele a réussi ça, qu'on effacer, qu'on formater le cerveau ya Moindo pour installer le programme Mosusu na cerveau ya Moindo. A formataka programme nini pas ya Baindo. A formataka conscience pas ya Baindo. A formataka savoir ya Baindo. A formataka connaissance ya Baindo. A formataka spiritualité ya Baindo. Aye ko installer programme o ya lingaki. Moindo ya ebandeli to moindo ya tango ya mbomondela ya. Moindo wana ayebaki kokota na mai. Posa ya kokota na mai ezalaki, moindo wana salaki bwato na ye. Nalingaka mingi soko na sujet oyo n'interpeller élite intellectuelle na biso oyo tele lo bateaka na bitelo bankoko na biso bazaki kolata nkasa bankoko na biso bazaki kolata écorce d'arbre. Nalingaka mokolo moko ba ya de ba plateau ezo ya kofungwa mangai na bango bakofuta ata un frontière aya ko prouver nga écorce d'arbre bankoko na biso balataka. Bakoko ya Baindo yambo bazala formaté toaki na posa ya kokota na ebale tosalaki bwato tosalaki makwangola tosalaki likonga bankoko na biso natila bino ba élément nazalaka na musée national natili bino au fourneau esika bankoko bazaki kolamba bibende. Et c'était spirituel. Balobi sika bazai kolambe la bibende wana moi si soka zena ba période akokia poussa na terre. Awa kalata avant président Kabila Kenda kopema. Bomonaka balambi cuivre na miso na yeba koule yango. Na méthode artisanale oyo uti banda bonkoko na biso. Mondela ya formaté Baindo. Moindo ayebaki kwambome nzoto na yebebe bate tango molai. Moindo ayebaki komisale la bilanga. Moindo ayebaki kotonga ba vilo na ye. Moindo ayebaki komisale la biebiso azena biango posa. Moindo wana komi limité a komi stoppé. Élite intellectuelle lolo bazé kotangisa batonini 1492 tesika tokomi lelo. On dirait mon qu'il n'est pas ya Baindo et bandinde na 1482 tango Diego Kawayao. Lisolo yoso bakobeta référence 1482. Toi là qui boye référence c'est 1482 mais bisotoze bana ya yambo ya mokili peuple ya yambo ya mokili yango balobi l'Afrique est le berceau de l'humanité mpomi kwa ya kalakala écoute maka awe pa na biso avant 1482 Baindo basalaka nini basalaka wapi tokoma nini yango toze ko interpeller lelo na ba homme soi-disant spirituel na lobi soi-disant pour ça dérange quelque part moto moko boye soi-disant moto ya nzambe yaze ko prôner oyo mondela ya nango mokongo azende ko ya moluba te mokongo azende ko ya mongala te mokongo azende ko ya moswahili te bande ko ya Congo central ba boma bikolo mosusu lelo lobi mosika mais vraiment na habité moto wana il faut bo examiner ye naino bo examiner ye quelque chose ne va pas dans sa tête.
tangwa yei tangwa bandi ko tumba bamboka ko incendie bamboka ya biso. Mais to pesi ndakisa to zaki na mwanda village. Tango to komi na mwanda village, bande ko mwanda village bazaki ko limbola balobi bazaki ko ya na ba prisonnier awa na tango wana. Nzungu bazaki ko lambela ba prisonnier. Ba esclave toloba. Ndenge bazaki ko ya po bazwa masuwa bakenda na Amerique. Esclave wa zeteti ye wana bakokata batina nzungu bazalaki ko uta wapi ba esclave wana botango ba abolir esclavagisme soko bazwaki moto moko na Équateur soko bazwaki moto moko na fin fond kuna soko na mboka nini atikali wana akomi moto ya mabele wana de génération aboti mais awa tango na période na 1921 na période en Fumuki Mbangu 37 000 familles na déportation. Bazwa bandeko ya Congo central, bamemi bango na Oshwe, bamemi bango na Kindu, bamemi bango na Ituri, bamemi bango na Équateur, bakaboli 37 000 familles. Yokolo ba mon Congo ndeko na yote, bongo soko yozoko benga moto ya Équateur azende kona yo akendaka na 1921 na déportation abale akoleri kuna aboteli kuna mais total na ino mondele c'est un malin le loi tolobia wa coronavirus ekotanga mamikoleze koya na 2020 coronavirus ekotaka na République démocratique ya Congo ekotaka na Afrique. C'est vrai. C'est vrai. Teme botala ndenge ba homme politique ba homme de science ba maniganse biloko moko po bakota piscose na ba cerveau ya bato. Lelo ko komi komona ba réalité. Bande ko hôpital du cinquantenaire basé ko sala ba vidéo na zena coronate. Ngamongo na yoka ki fièvre na ke ko sese examen ba pesa ngai résultat te me ba kangi ngai yao kisi ba pesa ngai te na melaka loko te mbongo nanya ze ko kosa nani pe boze ko kosa mponi te pour mettre à beli pour mettre à lobby za ndenge wana il fallait ki batia biso na situation wana pour lobby bazwa raison ya ko meka vaccin pa ina biso pour soko réellement ba déclarer ki tewe pa ina biso que corona est koti et ngake za la sans raison vaccin wana bomoni awe bolezongi tango bato ba komi ko comprendre c'est faux corona ya wate corona komi nango na Afrika te na mboka na biso République démocratique ya Congo koti te ba ke ko sekuisa Ebola ba ke ko sekuisa Ebola lelo na okito komi soko na 4 cas e bandiko la muka lokuta il y a bon mais politique et c'est pour infecter facilement science tango bon mais les sciences c'est basé ko tangisa lelo banko kona biso baliaka misisa bakimbiolongo bakita mata appuyé par les hommes politiques. Natango wana ya boumbu, mondela kati maboko, homme politique kati maboko. Homme religieux l'embisio. Alobi ekomama na Biblia, zara motema yako kita, wana basango, manzefo batika, bazeko lendisa yo. Mwana limbisa ye, mabena ye nzambe ayebi ndenge wana bato bazeko kufa. Soko me religieux sali mosala na ya pansement ya pota. Homme de science. Homme de science ayesika ko bande pota. To bungisi kozala na biso. To bungisi kozala na biso. Avant 1482, tout est sans histoire.
badwi ba photo badwi ba illustration tango bazé ko incendier ba mboka bato bakimi bitumba batikali bolumbu bazangi balati nkasa po ya mpasi batumbi bamboka na bango bavoir na bango biloko na bango ya ntina o ya malonga loposo pemba kenda nango bakutaki yo na ba réserve d'or bakutaki yo na ba ivoire bakutaki yo na ba perle yoso mondela memi bato batikali na pasi bazé ko continuer ko kima mwelamba moko akimaki nango ekatani lokola tozalaka bato ya pider lokola tozalaka bato toyebi valeur ya nzoto ya bolumbu bato bakomi ko se servir na biloko bazali komona na nzila amonaki soko nkasa moko ya monene soko nini atina nzoto pona pasi me yango wana elite intellectuelle etangisi bana na biso bankoko na biso balataka nkasa tomonaka loposo mpe mbaze ko transmettre savoir na bana na de génération en génération ba français yonso baza na considération na de Gaulle ba français yonso bana yonso bakotanga ka ba de Gaulle bakotanga ka ba valeur na bango bakotanga ka ba Jeanne d'Arc curieusement et pas ina biso wana Afrika toze sans histoire lelo soko mokileze ko beta histoire ya Kimpa Vita ingeta pone songanzi la fumukusu kia muzana panda na ngola ba s'imposer ba yeyi bongo kokoba misala ya 1921 mbangu di mfika ya swe kama mo zipoli ya maema bombama yango ba keko zipola lisolo ya Kimpa Vita ya mfita nkango bakata motu na 1665 ne songanzi la nde ba yeli susu ko zipola poto yeba meto kendaki na ba etelo bato batangaki moke ya Kimpa Vita bato balekaki na école catholique ba niansa me bakitisi ba bengi Jeanne d'Arc d'Afrique donc bati ya Kimpa Vita diminutif ya Jeanne d'Arc ya France parce que ba betaki li solo ngo peke ba missionnaire catholique nde batumbaka te parmi ba événement ya mokili parmi ba événement ya mokili soko batangi première guerre mondiale batangi deuxième guerre mondiale totanga kalisoni masolo esili na ngambo na biso ba événement ya la te mais nani fo atangisa mayemale kaka na 1921 bopito ekangi bato baze komeme bembe etangisi mai balobi tomona kaka ndeki mbangu wana loba c'est impossible wana fumu kimbangu atelemi na nkamba nakobongisa mikolo zeko ya nazalaki na interview na tata na biso moko ya Ngombe moi mikoleleki moi mingi toyebi te soko azete lelo na bomoi azalaka koka atelema na losambo ya mfumu kimbangu tango bazeye kokenda bazeye komona bato bamemi bibembe na bango lokola bato bauti chasse babomi nyama bakangi maboko na nzete bakangi makolo kouta na bamboka ya mosika transport ezete mais faut bakoma kamba tango su basali mikolo misato na nzila ebembe bandi ko se décomposer nzinze bandi kolanda bato wana na fwa balobi toko koma kamba lokwa tolobaki tokena ebembe na biso po balobi moto wana zeko sekwisa bato toko koma pe bakomi fumu kimbangu atilo sambo botoka mai bosopela moto azongi na bomoi. Est-ce que l'île intellectuelle est kanisa kokoma mikanda na maimana te eleki na ngwawa ba témoin ya 1921 bakomi tan mosuko kenda na kosila bakomi tan mosuko kenda na kosila po toze ko kenda na 100 ans moins de vie ya ba africain bakitisa yango
tokoma ko vivre soko komi na 80 ans matondo na balongo soko pusani na ba 90 bato ya basamba zeli susute. Mais ce que yambo tokoma wa élite intellectuelle bakanisa ka eloko wana te loko mondela tcheki yango accenté bango pété malamu batangisa biso soko Charles de Gaulle batangisa biso soko nani ya biso ba valeur tokotanga te soke salemi epai na bango mokili mobimba fo ya apprendre yango tozalaka na ba journée internationale awa on dirait ko sakanela la biso journée internationale des cigarettes journée internationale na yebite soko pe na Chine soko pe pa ya barabe babiloko wana ezalaka journée internationale ya salutation bandeko balandi bolimbisa tosekaka ntango mosuku oseka ya pasi oyo mondela beteli yo yango lisolo existaka na mokili touta na dana Eve ingeta ekomi lisolo ya mokili Europe vieille continent ingeta ekomi lisolo ya mokili mais boko tuna tena bino ba intellectuel mais boni bino sika touti bolobaka l'Afrique est le berceau de l'humanité pour mikwa ya yambo mikuwa ya bato ya yambo monanaka na Afrika Europe ko koma vieille continent ndenge nini te wana bako tuna te Fumuki Mbangu asali makamu esyoyo moko tasali na mokili nani bolobi Jésus atambola likwa mai wana botala na film te Jésus atambola likwa mai botala na film garçon wana akelongi konda suke bele wana lataka robe wana ye wana Jésus te wana botali na film mais ya Fumuki Mbangu lelo tono batiaka ye na kati basuda eze Fumuki Mbangu aliaka nkwanga nkase kauka te etikala bande ko église kimbangiste bokolimbisa tango mosusu bobima na ino na ba futilité bobima na ino na ba futilité bo greffete Fumuki Mbangu lokwa mwana etinda ya Yesu yango boze komona tango ze ko tourner mal pona peuple na bino bande ko église kimbangiste boze ta mesure ya ko défendre bango te Fumuki Mbangu a défendaka population a défendaka baindo Congo avec ka on Fumuki Mbangu alobelaka Afrika mais soko bo mi bengi baye ko sala pe œuvre ya Fumuki Mbangu mais ndenge nini bokoki ko honorer Biblia oyo ekondanaka Fumuki Mbangu lelo église kimbangiste basé côté na Bible mais c'est contradictoire pour un jugement ya Fumuki Mbangu alobi baindo pe bako koma livre sacré na bango bozé ko contredire message po nini bozé ko falsifier message po nini ezebino kilobolo bake Fumuki Mbangu ateyaka Yesu te teme botala ndenge bozé ko nduire etuluku ya bato na erreur Fumuki Mbangu oyo esengelaki bazala na sommet bino bo étouffé sango ya Fumuki Mbangu boti bango na se ya Yesu Fumuki Mbangu tango atelemi eloko tomboki saki mondele ba opito ya minene yonso ya eleko wana o mondela salaki ekangami bandimi bakimi église soko mondele ayokaka Fumuki Mbangu azali kote ya kombo ya Yesu est-ce que mondela ko silika to fois sepela beta maboko te to kolika mondela ko sepela mondele ayeyi na Biblia na yawa na 1485 babundi babatisi rwa nzinga nku batikala ko seku sebembete na kombo ya Biblia to ya Yesu bamoni sa aveugle te bamoni sa soko batelemisa kokate balobisa babate na 1921 yoka soi-disant Fumuki Mbangu asala makamu sina kombo ya Yesu mondela ko sepela to ko silika
Et si ma fumu kimbangu tout c'est entre guillemets ndenge église kimbangise boloba na biso kate yaka Yesu. Si ma fumu kimbangu ba pasteur peut bate Yesu. Pasteur nini bakangi ata 5 ans en prison pour interpréter la Bible de sa façon. Pour motif soi-disant en condamnation, il y a Fumu Kimbangu parce qu'il a interprété la Bible de sa façon. Mais là, témoin de Jéhovah interprète la Bible de la façon na yé. Ba Branhami c'est interpréter la Bible de la façon na bango. Ba catholique, bato na bato, basé ko interpréter Bible na lolenge na bango. Ba kangaka nani. Te Fumu Kimbangu ala ki valeur. Ba ye ko zipola maye mabombama. Nini e bombama? Moyindo abungisaka bonzambe. Moyindo abungisaka ba valeur. Moyindo abungisaka mayele. Moyindo abungisaka boigna. Quand un vieux africain meurt, c'est toute une bibliothèque qui disparaît. Mobange ya moyindo moko soko akufi. Eze bibliothèque mobimbande bulungani. Mayele makei, boigna makei. Lelo élite intellectuelle basée ko la kisabiso. Bayindo basé na boigna to bazalaki bato ya boigna mais intelligence mondele ndaye na yango na boigna wana bati masese omonite bakoko na biso bazalaki ko beta masese basambole yango wana nde sagesse bande ko balandi botambusaka makanisi okoki kozala sage te soko ze intelligente. Okoki kozala sage te, soko ze intelligente. Entre parenthèses, balobi intelligence ende ekelaka. Sagesse ende eze ko tambusa kozala ya bato. Soko to kaboli yango atandenge wana. Tango bankoko ya bayindo batongi pyramide. Batongi yango na sagesse et ton intelligence. Tango bankoko na biso ba djui mabele ba tumbi esali ebende. Eze sagesse et eze intelligence. Tango bankoko na biso basé basé na posa ya mayo eko kitsa motema basali ba krish. Eze sagesse et intelligence. Te toze ko réciter makambo mondela tindi to réciter. Ba faire avaler yo oyo bango balingi yo moko finga bankoko na yo bato mingi ba repetaka surtout bato église de sommeil na bele la bankoko na nganga na yebi misala ya bankoko na ngai mais erreur grave tango bele la ka Noé oyebi misala Noé oyebi misala Noé tango bele la ka Abraham oyebi misala ya Abraham Noé atikala bolumbu na miso bana na ye likolo ya kwiti molangu masanga ni responsable kaka na mokanda na bino botangaka te meloko mondele imposa ki mokanda na ye malamu bele la Noé bato bakei koyoka bakombo na bango soni yoka ndenge balobaka ngo kombo ya mboka identité vraie ya moto bato babungisi prénom na dictionnaire prénom eze loko eze koya avant nom domination colonisation molimo wana ya Michel otie avant Malonga molimo wana ya Jacques otie avant Moussaou kasi molimo ya Jacques ko coloniser molimo ya Moussaou bankoko bazongi sima poyoki bango soni yango bokomona na bino bandeko bozena mikili ya poto ba chinois ba asiatique ba yei na Europe ba ye na bekol na bango ba yei na ba restaurant na bango na mokuse ba kumbi kozala na bango bazena ba dojo na bango sika ba kokenda ko sambela ba arab
bayei na Europe, bayei na culture na bango, bayei na bonzambe na bango, bayei na kozala na bango. Beyo moindo obosa na kiboindo na aéroport ndengo zo ko kota na avion pour kenda Europe ndenge kozala na yo esili. Encore plus grave pour ça la soko démarche ko boka ngunda et il faut changer soko combo. C'est pas si. Mais ce que oyo toze ko mona et serva kabiso de la santé. Ba chinois quel que soit misolo, quel que soit ba million basé na bango, basé na ba identité na bango, batanga kana culture na bango, balia kabilia na bango, ba arabe basé plus na ba pays désertique. Mais ba respecta kaka kolea na bango. Moindo aliaka légumes poisé na pauvreté. Moindo aliaka légumes poisangui poisé mokeleli. Soko simbi mbongo ata mbongo moko occasionnel. Basalaki commission moko batekaki a reçu go simba 500, 600, 700 dollars. Wenze et comme il y a babola, il y a mati niveau. Il y a comme il y a supermarché à goûter pizza, à goûter sandwich, à goûter sokonini. Motozala ki mambweni, motozala ki mvovi, motozala ki na ye nanga. Dès qu'à komi ko sala, a komi ko simba mwa mbongo, oko benga ye mvovite. Wane zelo ko kitisie. Faut benga ye Charlotte, faut benga ye Blondine, faut benga ye Natacha, et faut benga ye aïe aïe aïe. Aliénation wana. Lelo moindo ebi ko se situer te. Bande ko bazaki ko benga biso na mikili ya poto soko kindenga zeko lobondia zeko ka Afrika soni solo. Bamboka na bino wana ba Afrika na bino wana. Bato ya mbongo yonso o bakenda ko tuila mbongo libanda ya baloposo mosusu. Ezalaka bolamu ya bamboka na bango. Na repetaka wana ndako ya mosala ba libanais na tango ya Mobutu ba gera diamant ya mboka na biso. Nanya yebi ba immeuble ya ba libanais awo. Nanya yebi ba investissement ya ba libanais awo. Te mbongo yonso bazé ko sala po zonga ka Liban. Yango tongi Liban. Mais lelo préférer lelo palpable. Ben ndien ba chinois ba tondi awa. Bazé ko somba mapangu wapi. Bazé ko signer se ba congolais contrat a dû le pango na yo apesio $30,000. Bo signer contrat il y a 20 ans. Oyo ya ko sala wana etali yote. A dû le pango mobimba oyo ya ko sala pendant 20 ans. Mais est-ce que l'État congolais, l'État et Afrique, ce que le peuple n'a eu est faible à cause de la pauvreté, à cause de la kozanga bonzambe, yo l'État, ozena bato ya bonzambe na mabele na yo. Okokai ko visse ba contrat wana te. Nini batami na sima ya contrat ya 30 ans. Pour ma pesi moto $20,000, ingeta pa ya mobola ezemi solo. $20,000 et c'est mingi. Mais pour 30 ans, oyo yako sale yebanité. L'État yemoko. À ce côté que la ba chinois ba carrière, ba buka soi-disant mabanga, ba exploiter surface. Chinois qui titi na se,
atiki kobuka mabanga likolo akomi kokenda koluka ba minere ya samabele. L'État irresponsable. L'État irresponsable. Gouvernement congolais passe à la banzila a sombaka mabanga na ba société ya ba chinois. Ba chinois wana ba signa contrat na l'État babuka ka mabanga ya République démocratique ya Congo. Ba ze ko tekela yango ba dirigeant ya République démocratique ya Congo. Inexplicable. Te wana tolobate sokolobi bato babenga yo ndombelo yo ekenda bato etikala bato ekenda bato etikala bato o yoso bakufi bazelelo na ba morgue balobaki makambo yote boko bangisa biso pampamba te tozeli susu na tango wana te bozaki kotia baindo kadena na monoko mabe bakolonaka yango te sokoloni mokokoli moko ya libe ekobota banzete bele ya mabe ndenge ni tokoki kozala biloko te na moment où mabe ya loposo pembe zeye komonana na poisa botala irresponsabilité ya badirigeant. Félicitations à Burundi. Burundi a son championnat na yabi ndembe ko beta colonese epa na yeta a se courage. Tolobakawa élite intellectuelle ya mboka oyo bandeko balandi tozala na bango prudent. Basinyaka contrat ko sala rébellion. Na contrat ya rébellion ezena tokobinga ngo nini ezena expression ya rébellion. Expression ya rébellion ezalaka massacre pona ko ningisa makanisi ya bato bazé ko kamba yango bomonaka partout rébellion esalamaka balambaki bato mboka yonso bazé ko kanga bakoli habitant moko ya mboka wana bakokota boye batumbi bamboka bako violer na mibange ya ba 80 ans bako violer na ba bébé ya ba 6 mois. Expression langage ya rébellion, langage ya rébellion. Wana banani ba signer contrat wana élite intellectuelle bato ya ba français bato ya mayele bato yo bazé ko boma bandeko na ye peuple na ye nano na monité français moko a comploté na bato ya libanda pour ba déstabiliser France te et pas na biso c'est monnaie courante, monnaie courante. Bako benda élite intellectuelle ba médecin bato mayele awa to sali vaccin moko to sali virus to sali na antivirus to koya ko meka ko beta virus e pa ina bino to ko tala ndenge ko salela na nzoto bato sima to meki pe vaccin nango to antivirus nango ba sala salawa po ba ya ko meke bolawa. Élite intellectuelle ba dirigeant na biso ba yeba ke ba koya ko meka ebola ba yeba meki ebola antidote simbate me botangisa ka bana masolo ya mboka batia village mobimba na quarantaine village wana nyonso bato bakufi basili ba yeko désinfecter nde ba cadavre balobi lokola antivirus simbite tozene loko ko salate bo isoler bato wana batika la kuna bango yonso basili et c'est histoire pour nini boze ko betela yango bato te pour monde la comité mais bino bato boyebi biso bato toyebi to sepe ko betela bino te mais bo partager be mission soko bino boko sala yango te lelo tolingaki to meka kola musa makanisi ya bino bandeko oyo mondela komi yango te réalité yango te bosembo ya likambo
po alingi te oyeba bosembo, alingi te oyeba bosembo. Mondela zeko diembika baindo ta mosupole mangustan badiembiki yo batiki yo bolumbu bakangisi nga na kingo batelemisi na nzete. Esika energie na yo kokosukela okufeli wana obandi kobimisa ngusu wana eskelete na yo emonaneli wana po balapisa bandeko na yo baindo mokolo mosusu bameka lisusu kosimba mangusta te bakuti yo na mwa misolo mwa mbongo ya mingi oze negro bakokata yo maboko mbongo ebongi na yo te. Viole ya makasi ya mokili esalema epai na yo moindo. Basi ya baindo bazala ba objet sexuel bafanda wana soko kama bazalaka bebo lumbu mindelo yo ba inconscient balangwi masanga dui ya sakaneli ye ba chosifier femme africaine sima ya kosepelisa bango basi na biso baindo basepelisa na bambwa na bango awa histoire beta mabandeko bamema biso na distraction te o pasteur moko te azene lokwa kote ate zene lokwa kote ate lelo boze ko ba zofili bolingo na bibwele me bango basala yango baindo na imposition. Pédophilie mama fandi wana azeko mona ndenge mondela azeko sakanela mwana na ye ya 2 ans to 3 ans boze ba makak boze na likambo koloba te. Lelo ne songanzi la fumukusu kia muzala mpanda na ngola baye ko conscientiser bato baye ko conscientiser mokili baye ko ebisa baindo toze valeur toze bato lokola pe bango et plus grave biso tata keli likolo na sakanisela ka biso mabele zena bomengo maye ze bomengo mopepe na biso ze bomengo lelo mondela zeko bunda exterminer asili sa baindo fa récupérer kaka be mabele ya Felika bolandaka na Afrique du Sud batia poison na mai pour rendre basi sud-africaine ba stérile ba botate pour mondela sala ki constat baindo to botaka mingi yango atato zeko kufa pe mingi to silaka te abandi ko luka ko komisa biso ba stérile boyebi awa basala ba ceinture po ya bana mibali batia ba emamoko pe komisa bana mibali pe ba impuissant awa na mboka oyo lelo ba whisky bazeko ya nango ba indien ba arabe soko meli ba whisky wana 3-4 ans okomi impuissant et détruire yo organisme metoze na OCC awa office ya contrôle ya mboka na biso te po ya yeso ka joi misolo asomba ba immeuble akenda ko bombisa mbongo na mikili ya poto bande ko balandi masolo eze mike toze na makambo ebele ya kosolo letando ya la kangonga lelo nzaleze ko ya na mokili lelo esika to komi moyinda zilaka bayela ebilei batindela ekapa batindela Saint-Charles batindela ye makoso batindela ye soko kuis mikila mbanga me bato boze mitema mabe mbanga ezaka mbanga ya nyama nini ya chamo mbanga ya mvudi mbanga ya eloko nini
Donc babomaka banyama yo baze kolongolelo kaka mbanga. Mais non, mais photomituna. Lelo femme africaine azé victime ya cancer. Élite intellectuelle, on met des sciences. To comme une école de sciences ne songanzi la balobaki. Est-ce que bokanisaka yango? Est-ce que bomituna kamituna po nini basi na biso bakomi kokufa na ba cancer? Cancer des seins, bakataki libele oyo, cancer ekimina libele oyo, akobika lisuta ke ya kufi. Moi si wana cancer à libele. Ah, cancer de l'école d'utérus. Est-ce que l'état na biso, bon mais des sciences na biso. Bon fanda kapelo kola, bon mais des sciences abamboka mosusu. Na mikili ya poto, nombre ya ba mort na chaque quartier. Il y a semaine et yebani. Il y a Sanza et Yebani, il y a Mbula et Yebani. Ba yebi ke na quartier oyo, na semaine oyo, bato bakufa ki misato. Bato wana bakufa ki misato, bakufa ki na maladie nini. Et soko maladie moko ebomaki na quartier oyo, yango ebomi na quartier oyo, et koma na quartier ya misato te, bato ya mayele na bango bafandi, balobi ezene loko moko, ezeko marché te. Babandi ko observer bato wana baliaki nini biloko nini ekotaki na marché mikolo wana po mema kufa e mema pasi e pa ina bisote basi ba indo bazaki ko bota na césarienne te akeya boti azena kati anda kwa miboti si bofandi boze ko lia boki bebale li na kati boebika ingeta yaya na biso kulutu mama na biso azalaki na zemi ko bote ezalaki ko pesa bomo ina mokili ezalaki kolongola bomo ite na zamba moto akendaki bilanga pasi ko bote joye kuna akati motolo na nkasa tozalaki pe na bana prématuré bakokeli basanza te na libumu ya mama toi qui n'a pas couvert naturel. Bana wana ba kufaka te. To benga ka bango bana machombe. Ba kufaka te. Couvert naturel. Mais lelo komi moi si akei ba pasoli libumu. Tango yonso baze ko sala césarienne, baze ko diminuer moi si chance ya ko bota mingi. Mission ya loposo pembe. Alinga kate ba indo ba bota mingi. Po ya bomaka biso mingi. Est-ce que l'élite intellectuelle, on met des sciences. Bino pe bo fandaka, po bo kanisa. L'État, to senga wa umbalombala. Ministère ya statistique. Ndenge nini, bilenge bakoma kokufa mingi, bakokisaka 50 ans te. Soko bokei na morgue. Tamo subi bembe ya ba mibange, ekokeza la mibale to misato. Oyo yonso etikali bokomona bilenge à moins de 50 ans. Mais est-ce que l'État a dû un tango afin de savoir de science à tout non? Mais pour nini bilenge nanga bazé ko kufa boye. Te nini ba melaka, nini baliaka. Te wana l'État ko talate. Bango kuna nde balo ba coronavirus, ale biso pa wa coronavirus. Kanga bato confinement, quarantaine. Motoko bimate. Bango mindele balobi chloroquine. Bon mais des sciences na biso pe bayambi. Bato ba mela chloroquine. Bino bo sali recherche. Tango botindi bato na chloroquine. Te. Élite intellectuelle ya baindo basé formé pour ba bundisa kiboindo. Yango bomoni tango maladi o ebandaki loko ezebile ko bien tango. Ele ko mfumu kimbangu ko zipola maye mabombama. Mokobi misala basé na terrain. Bato sans que monta tinda bango. Bato basali recours na nkasa ya bokoko. Bato balobi kota kyoko. Zwa nkasa ya solo tia na mai finika bulangeti. Otoki maladi ekosila. Bato babi mela Congo bololo. Lokola industrie pharmaceutique et salema pona ko exploiter baindo commerce. Ba mona ki ndenge nini bako perdre misolo ba millions basala na mombongo wana. Fallait qu'à tout prix ba diaboliser. Ok ndenge ba diaboliser.
boki ndenge ba diaboliser po ba yebaki chloroquine faut tekama ba yebaki vaccin faut et akopesama maman moko atongolaki mwana citron na Congo bololo bana misato bakufi video etikali komona na te na sengaki yango awa na sengaki yango te soko zena rompo ngaba balobi bana ngo bakufaki na njili soko zena njili balobi te bana ngo bakufaki na monga fula soko zena monga fula obi akufaki na ngaliema bakufaki na selemba boze koyeba te bakufiwa te diabolisation yango bokomi komona bango ba médecin koleka ko défiler baloba na bino te COVID-19 ekufaka na Congo bololo baloba te pona bango fo batekisa biloko ya mindele okei kotanga etelo okei kotanga etelo ya mécanique po ba pièce ya mondele ya mécanique etekama okotanga te po sala eloko yo moko bomo mobimbo tangi osombaka biloko na bango osombaka biki na bango osombaka nkasa kaye na bango osombaka ba livre bango bakoma bomo ina yo mobimba soko silisi soko na mécanique générale ango okomi commissionnaire okosala devis bosomba piston bosomba démarreur bosomba carburateur nanya sala yango loposo pembe okei kotanga médecine bomo ina yo mobimba okotiseli bango mbongo na biki okotiseli bango mbongo na kaye na ba livre ya médecine soko siliso bimi médecin oyebi kosala nkisi te okosala ordonnance luka chloroquine luka nivaquine luka algon nani akosala mundele moto asalaka yo tekiseli ye yo commissionnaire oze kotindela ye ba client meto mituna te wapi tokosala boxiliaire ya loposo pembe message ya bolamusi baindo ye lelo lokwa manaka na biso kolobaka baindo bolamuka to ye kolamusa baindo to ye ko conscientiser baindo tango babikisi bayaka bazalaka makolo misato te bazalaka minoko mibale te miso mine te matoi misato te bazalaka bato mais message bayaka nango yango ndentina bosufri tokabwana po ya mokolo malelo etando ezengonga tokozonga malembe po ya kolamusa bino makanisi elite intellectuelle bokosilika bokosilika po bino bolingaka te toloba boye mesalaka biso esengo po ata bosiliki ata bokovimbana me bokopasuka te bosembo ze na ntina te batie yango biseuzeo pe lokuta ta soko bokotia yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala sima na manaka mosusu matondo mingi